Bonjour, coucou, c'est moi, Fifi Missiolo, mon ministre. Gozen Cinéma TV. Lelo, Nesebino, Gozen Cinéma TV. Ils auront toujours une surprise. Ils auront toujours un bébé au sala. Vous s'abonner massivement à Gozen Cinéma TV. Dans le Gozen Cinéma TV, beaucoup de tabac. Ba théâtre, ba film, ba gag, ba bilubu, dans biloko, yakulamba. Vous s'abonner massivement. Le Gozen Cinéma TV et Roland Melabino Madesu ya pembe na makoso. Madesu pembe to lamba ona makoso, mais makoso mo to lamba nenge baninga no subalamba kati. Autre kutia na kati Madesu na biso ezala un peu différent. Nazo toksana makoso nengina tel sabino pe e bandele ya kutoksa makoso Madesu pona kutoksa na rapidité po ezala ekota pe goût et puis ou melate na moto biso stoyebi mais nazo sala ka rappel ba maman mususu pela mususu ba yebi ba bosana donc nazo sala rappel o ezali mai ya moto na tie mai na moto mai ezotoka mai ndenge ezotoka wana ya moto nazwi Madesu na biso na chango na kati ya mai wana ya moto. Eza système o Madesu eumela te. Soko chango na moto pona eumela te. Na tie Madesu na moto. Tango na tie Madesu na moto na kochango sikoyo mai. Mai pena ochango euzala kaka mai ya moto. Nazwi mai na biso ya moto na chango na Madesu. Botala bino moko mai ya moto na chango na Madesu. Mai na rotia na kata Madesu na biso elekate. Donc place Madesu esuki, place pe mai esuki. Mai ya Madesu na biso yango. Place Madesu esuki, place pe mai esuki. Ba mama wana eza technique pour Madesu et eumelaka te na moto. Pour Madesu a poto soki eumeli mingi na moto après epanzanaka. Nati Madesu na biso na moto na chango pe mai ya moto mais mai na tie place Madesu suki place pe na komisi mai na koko double mai te et Madesu nanger te voilà na kutia Madesu na sona moto tant la Madesu pe sa mingi solo makasi solo Madesu au moins bébé sindaku et bébé si hein solo quoi on a pour éviter ba solo wana ezala makasi et puis Madesu na sotango zotoka ezala pe olembu malidesu yoka guna kati ya lidesu to sane na zuli lidesu na biso Madesu na biso na chango branche ba branche oya céleri na kati ba branche à céleri na koti na kati na Madesu na biso po Madesu na biso ezala na solo ya Madesu te ebebisa ndako na tie branche ya céleri na biso na kati. Baba mama mususu pe bataka so céleri eza to ko tia pe matungulu otie na yo pe. Ai nazwi branche ya céleri na tie. Nazwi muscade. Biso sebi muscade. Na tie muscade. Na kati ya Madesu na biso. Na sisi kotia muscade nazwi Madesu na biso na kangi yango. Siko kokanga na kangi yango nazo préparer sikoyo ba épice oyo ekokota na Madesu na biso. Bon. Madesu na biso nena ese bino tolamba ngona makoso. Na makoso yango ekozala makoso ya nini oyo te makoso ya
ya ndeka tomonaka makoso te makoso yango mais tokosala yango na makoso kaka boye mais tokotumba na liboso makoso yango tolanda. À tout à l'heure. Coucou ba maman nde naisa bino makoso na biso tokotumba yango. Tomoni makoso natumbi yango na barbecue, natumbi yango très bien. Siko na ochango na nzungu na mai ya moto ngo na chango pe mungwa na tika ngo vani quelques minutes na bani kolongola ngo basalite oyo nyonso to ya kozika oyo avant na chango na kati ya madesu na biso. À tout à l'heure. Coucou ma maman, coucou. Bon, nde na esa bino madesu na biso ekomi pe na ya kobela na makoso na biso. Esa bino nde nalakisa bino makoso ndenge nazikisaki yango. Après nasali yango. Après tokobakisa mwa mai mokie po ezala na mwa supu oyo ekotoka mpona yango mpona madesu na biso ebela. Nasi ba mama bozomona bino moko système nde na expliquaki bino mpe na koexplike bino lisusu système ya mwa mai po mwa supu ezala mwa ndambo po makoso eza mwa nini. Wow, j'aime pas ça. Bamoto epela na barecho wana kimisala bato programme ya kolambo. Yena se bino makoso na biso tango tochango na madesu eobima pembe te. Totumbaki yango po epesa couleur wana ya doré et puis elongwa pe zei wana makasi oyo ezalaka na kati ya madesu. Yango moni totumbaki yango avant. Donc après na koexplike bino ndenge pe nasalaki yango parce que ekolamba makoso na madesu otika caméra tourner jusqu'à la fin, ça prend du temps. Et on a 4 mois moké après on a zonné bino lisusu et puis na ko expliquer bino lisusu façon na salé yango ba maman ba bito apprendre kaka nyonso au présent ba recette na ye atindelinga tout ça ngi garanti ba idée Coucou ba maman, adesso je suis à la moto. Déjà tout sali. Koningisa moi mon ke pona ko surveiller. Adesso azara trop sensible na rozika. Donc moi nazo ningisa moi mon ke. To finir madesso na so to beta moi masolo mon ke. Bon, Mireille Makoso nakati ya Lubumbashi, moi c'est papa Edi. Nazo lama kombo na Makoso. Mama Osamwe. Obika l'école kala na ba classe kombo neza bonne ba osiko. Pardon. Bon papa Edi ba grand salam. Babi vumilia. Pati vumilia. Babi moko mozitu joli à moi. Bana Lubumbashi na sebino bo se préparer Nazoya ba maman Gozen cinéma
na ba papa Gozen Cinéma toujours préparé bientôt ne boyebi maman pasteur contre maman pasteur et faux contre maman pasteur et vrai. Et puis vous s'abonner vraiment massivement na Gozen Cinéma TV. N'a expliqué les makoso en salami. Na zui madesu na toxi madesu na biso. Mais na kotia madesu na tia na moto na tia na mama ya moto déjà muke. Na kotia madesu na moto mais na tia mai elekate. Place madesu suki place pe mai evandi. Après à tout moment e bando kaoka. Soki kaoki ozi madesu upumboli yango. Ne to sala ka ba mama bayebi mama loba. To sala yango boye après to susu mai mususu kopo moko to tia lisusu. Tozeli lisusu muke et sali na c'est au bout de 5 tours madesu na biso elemba. Mais madesu on va to tiango to tia ki moi branche à céleri na kati to tia moi muscade to tia moi ail pour eza na soloté. Mais ko toksa madesu na mongwa te. Madesu tango toksa na mongwa yango sala biso to za na mutema moto. Donc après tant madesu na biso eza na moto ale na kamati na zui barbecue na tumbi makoso na biso nde na l'accès no couleur ekomi kotumba na tumbi en kande ze mo besu bongo na sokoli yango na tumbi yango ale na kamati yango na yeko tsango na nzungu mo bone tenzungu o mungwa ebele na tsango na kati na maya moto evandi 10 minutes après na sokoli yango tsango na sokoli na bandoko tsango sokoli na kati ya madesi na biso eko bumela te e okuta madesi na biso pembeni déjà elingi ebela makoso apoto pe eumela te donc toko chango pete eumela la moto sinon te koya kopanzala soki pandene ezala suna elengi te après makoso na biso tant to chango après totie ba céleri totie ba ndembi totie tomate ya mbuma totie pe tomate ya concentré mukie donc totie ba biloko nyonso bepisi ba mama boyebi ndenge elekaka yango na ngana telesa bino kaka madesu na biso ndenge eza na kati ya moto vumilia ya lingo bomanga bandeko ka madesu bandeko madesu na biso ezotoka tozoningisa kaka donc makoso na biso erobima couleur pembe te erobima couleur moko neti chocolat doré parce que essaye lokola makoso essaye lokola mbisi ya kokauka. Mais c'est le qu'on appelle makoso fumé. Donc c'est important aussi. To variera kaka cuisine. Papa pas comme on a. On a madesu na makoso ça rappelle mais le makoso couleur bondeni. Moi là mais on a madesu ya pembe. Madesu ya rouge et comme ça makoso couleur ya madesu. Mais madesu pembe atika ka makoso pembe. Ngasiko na sali bongo te na longoli couleur wana pembe. Na chango bima na couleur wana ya kaki wana neti ya kutumba wana moi pimbo na kutumba mama pardon bo sekangati boyo bonne mudene likolo ya kolamba la makolia eza confinement ba reconfiner biso lisusu pardon ta ba reconfiner biso muke moi ko grignoter te to lambi to le ba mama bele ba benga ngai ba tunanga lobi na recette oya lobi ne na salaki repas à midi. Repas à midi normalement na linga nanga ko lobate zaki repas ya za cuisine chinois. Et la cuisine chinoise na boy nanga ko loba par rapport ya ba problème tala on a mboka so batu ba yokio cuisine chinoise comme ça ba problème na li na te et on a ba ki za repas à midi. Effectivement ils appellent repas à midi. Mais le problème que ils allaient recette à chinois. Parce que la nyama, ba légumes nyonso na bomona ki na mélanger ki na ba champignons noirs, tout balia rango na pâte, balia rango pe na loso. Même à toki na ba restaurant chinois au mona ba tira ba bricoli, ba tira haricot vert, ba tira viande ba kata meke na ba sauce soja, tout so muta sombi mo mélange wana, alena riz parfumé ayeko lia boyebinde le kaka. Mais on a préféré aller on a ba pâte. Ma maman, ça là. Donc nengana l'accepter on a pembeni ndenge la moto ndenge makoso na biso azo sala couleur na ndenge azo pesa doré na ngomoni doré na ngo eza boye makoso na biso erobima na doré na biso
ya moto oyo tozikisaki. Donc voilà quoi. Les tozikisaki tant le kosa kotelema impression nazo bien. Tant le kosa zo telema na couleur na biso oyo tolobaki wana. Ma couleur on a doré déjà important pour ma déçu na biso. Donc voilà pa maman quand tomboli moi lidesu okuta moi likoso ngo po okuta ya likoso eza moi doré vous comprendre position na ngote moi nge robima doré oyo tane epesi pa maman na ebite so bozo mona bien nga moko ka caméraman nga moko réalisateur soki réalisatrice. Donc voilà quoi. Ma cause na biso ezobela dans